toyebi bino bandeko na bino bazombo bazali awa tokofunda bino nyonso tu comme ça tokende na guerre ya kwata vibra toleki tobanda ba message na biso siko message patriotique na bandeko nyonso tu obozali na nzela ya singa awa na lingi bopesa message na faux église wana na banzi tokoti makambu ya intimité na yete poso ki tolobi tokota ba makambu misusu za mystique tozolobi la makambu ya Congo na banzi pasteur wana pasteur ku soki kuba makambu ba vie privée na yo tokoti te alors tolingi makambu ya ba congolais kokota yango te sinon te tokokota na ba makambu tu tokobimela yo vraiment esika wana oyo zali toyoka maloba ya ba compatriote oyo congolais toyoka bango tokokende nano epai ya ndeko na biso Dompe Vita Nkanga toyoka ye message na yo ezali nini eboto matondo papa jana sur photo nakanisi message ezali kaka moko message ezali nini ezali ete ya liboso pasteur wana kanga ba congolais singa na kingo te po abenda bango na kati na église na ye donc nakanisi message ya liboso na ko adresser ngo plus na ba congolais ezali na ba congolais nde oyo bango bayebi eloko nini ezali vraiment important mpo na oyo etali mboka na bango mpe eloko nini eza important te alors oyo ezali important ezali ete congolais atika ko se faire utiliser comme un papier hygiénique bolimbi si pona ko utiliser terme wana assez dur totika ko se faire utiliser comme un papier hygiénique mutu nyonso akoluka azwa mbongo mutu nyonso akoluka azwa bozui esengeli aleka par le congolais le peuple le plus naïf du monde oyo azalaka bindima ndima di yamba yamba alors comme le peuple congolais alingi koyekola te ke esengeli atika bindima ndima na di yamba yamba tala esika ni message nanga eye epa na biso ezali ete biso ba congolais to telema totika politique ya absentéisme ye asala ye azali boye na boye ye combattant ye résistant ye soki biloko nini tout ça ce sont des noms na balokota ba paya kutu na ebite pourquoi doit ça elango réalité ezali ete tozali na mission moko tolingi ete mboka na biso ekoka kozongela bosomi na yango ekoka kotambola malamu biso tozali kobunda na kati na molongo wana ba combattant ba résistant ba boye na boye ce ne sont que des noms ce ne sont que des concepts alors le peuple congolais tous à la vigilant tous à la engagé totikela ka musala ote o diana sulufutu kaka ndi azala kala munoko makasi diana sulufutu kaka ndi yebi koloba diana sulufutu kaka ndi azala ba paquet mais biso nyoso to s'engager ezaka likambo ba combattant mais ba combattant mo za banani basaka ba peuple congolais ezali yonanga soki bandeko bazakuna bazali kokoka makambute nanya ya kopesa bango makasi nanya ya kopesa bango sens ya organisation ezali kaka yonanga mutu nyoso ya koloba o ngai naza combattante na résistante nazali soki nani te mais mutu wana aza fainéant comment est-ce que yo koloba za combattante oza résistante aussi longtemps ndako na yo ezali kozika ndako na yo eza na kati na moto ndako na eza na kati na moto automatiquement il faut que ndokozwa cantine ya mai obwaka po mai esila okoluka te bapesa yo grade ya pompier merci papa na biso Dompe moi 2 minutes si eleki na biso eza na moto tozwa ba cantine tosopa mai na tina ete mboke bonga matondo merci toleki et pa Bishop John enjoy topesi yo 2 minutes na yo pa mate tozoke na suka message na yo na église soit na ba faux combattant bazalaka pete na Francfort topesi yo maloba oui na zongli susu pona koloba ko passer message na ngai na ensemble wana parce que ngana obenga vraiment église te na pesi message na ngana ensemble wana esika bandeko wana basali association na bango ya ba malfaiteurs pona ko détruire peuple congolais pona ko trahir peuple congolais et nazo vraiment ndeko wana soki azo senti katne ke aza musa na Nzambe ke aza pasteur vraiment à renoncer na eloko azosala à continuer en côté parce que memele ba malédiction belé pendant que peuple congolais azolela peuple congolais azana deuil alors yé azo kende ko soutenir makamba boy azo contribuer na liwa ya peuple congolais yimtala pasteur azana souci ya ba amité a souci ya peuple té vraiment Nzambe
akotala ye makila bato wana bakufa bakotuna ngo pe na motuna donc azo s'associer na makambo satana et puis ayebi yango bien que ndenge eza boye gouvernement oyo akekota wana eza gouvernement ya diabolo. Alors pasteur wana nga nazo passer message so azolanda nga to bana na ye église na ye assemblée na bazo association bazo yoka ngai ba passer message oyo ba passer na bango baloba un bishop na France abenga ki azoba na radio le solo alobi pasteur longwa na makambo wana renoncer pe luka peuple congolais osenga bolimbisi na makambo osali so asali yango te nga na déclarer malé kaka batu kaka milimo mabe kote la batu ba beta ye kote so bakuta na ye mpo atika makambo alapa et pour la bande ko ba combattant message nangezaka moko so bo to comprendre que to ba combattant alors bino mutu bokuta place makambo ezo salama vraiment bola kisaki ba combattant bola kisa so ba menacer bino ba combattant nyonso monde entier to futa ba ticket to koma na sur place mais bino bozana bo sa premier pas bon menacer bango bo sala quelque chose réunion ne sala malisuti vraiment na bon de la bino bola kisaki bolinga Congo bozaba na mboka et bo défendre pour na mboka na kanisi ke ata na musika tozana bino to soutenir bino mais ceux qui to koma sur place na terrain ngai John Makiesi bon mona nga sur place na terrain na roya francophone ezaki sasa te ezambandaka te ezape soki wapite ezanonga awa ba billet za moins cher za pas même plus de 100 €. To comme sur place peut to défendre afin que loko wana ekatana kanambe ayoka pe amona ke ezaka pona ba musicien te mais za pe bande ko nyonso o bazo lia mbongo ya peuple congolais kala mingi te ba misusu tozo luka luka bango et to bimisa bango polele vraiment to bimisa bango nyonso afin que makambo la poto esila nengi pasteur alobaki que ya solo bato belé bazaki ba combattant te balingai ka balakisa ba kombo na bango po bayeba ki bazobunda po le ba okima biso na pembeni na kincho kiloko ba Nicodème ba kene ko zombongo na bango na butu pe ba kwa kolia po batia bango ba pesa ba pose ba kanga monoko bazalaki kat na biso bazalaki ya biso te baza ba faux combattant baza miyibi. Alors il faut fungula bango misu il faut vraiment kobanda ko zongisa bango nanzela afin que ba comprendre o ba sa les amabe nazong si maloba papa Diane na kanisi pasteur soit disant pasteur wana yoki ngai et puis ba combattant bazui message na ngai eboto na banzi wana ezali bishop joy enjoy Israel ya banga rate na banzi soki bosakani bokomona yekuta azitarata ko persona numéro de téléphone pe opesi ye pe oya ye aya betio makofi kitoko solo ozui pamba te komi makambo vraiment ya makofi toleki epa ya papi bisikita to pesa yo lisusu 2 minutes na yo message nino ko pesa na ba faux combattant na bengi ba faux ya Wiesbaden ya Frankfurt ya Mannheim ya Stuttgart ba kolabo o bazali kuna bango nyos na che bango na saki ba yebi ke bangolais baza ko boma ba congolais bazo sala na banzi yango moni pe ndeko moko ayebisinga lobike DSV surtout na mboko ya Frankfurt batu basala ka ba fête mingi bangolais bazombo ba congolais lokola balela misuni encore bazombo basala ba yebi ba repas moko ba shungu basalaka ba congolais pona ko lia na yebiso ekolo nini tokokufa pona kolia yango kolia ezali nini na banzi boka elisu na bafeti na bango wana kaka bato wana bakosilisa bino tokei pape besekita message na yo eboto